Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo qui mobali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti. Tozalina gamme complet ya copacola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et je dépendre kaka na air oyo pokolanda biso. Bienvenue surtout sur Kisongi officiel. Bienvenue na balandinyo soya kala. Bienvenue na balandinyo soya sika. Bienvenue na ba onyo déjà balandara biso kandenge zalaka. O chaîne na bino, chaîne na biso, chaîne moko kitoko o tobetaka masolo bandeko nanga Kisongi eke ezongi. Kandenge boyebi biso ba congolais tolingaka na biso masolo, tolingaka na biso kozala surtout informé na makambo oyo ezoleka. Lelo o na memeli bino mama na biso, mama pasteur, o tobengaka mama pasteur, mama Sandra Mbui. Ebele abatu deja bakotuna mama eza nini makambo nini lelo nini lisusu na mama Sandra Mbui bandeko makambo eza somo awa. Makambo eza ya kobeba awa. Mais avant na kota na mwa mozindo e ozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bato nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka bémission na Kisongi officiel, bato ya sika pe bakotaka. Na bato pe ya kala bakotaka déjà mais nanu ba s'abonate. Yango ne ko sensibiliser bino soki nanu s'abonate en tout cas s'abonner na chaîne na biso talaka eza chaîne na sika. Chaîne na sika ezalaka toujours bien boko tabongo bo s'abonner boko tabongo bo partager boko tabongo bozo tie la biso pe ba j'aime et ko sala biso malamu mingi. Kandenge banungu bando tambola awa après liwa ya mama na biso Blanche Tunasi nungu tambola ki makasi sur affaire BBL. Oh mama na biso akufa ki pona BBL, mama na biso akufa ki pona BBL. Ebele ya batukutu baloba te tala tabino moko mama bota bana 4 mais libumu ezalaka toujours plat. Mama na biso forme de forme. Alors kandenge boyebi to sito kundi mama to kunda pe makambo ezala bongo so mtu akufi ezala malamu te lelo to yena oyo lobi kuna to yena oyo esalaka bien te. C'est ainsi que bato ebele pe baye ko benga kande bato babenga kabiso balobi mama shiko mama Sandra Mbui bota lango te. Mama Sandra Mbui pe abota bana mibale mais soki otali mama Sandra Mbui okondima teke mama asi abota. Mutu moko te akondima ba pesi exemple asi akosini kaiba mwana moko soki otali si akosini mbala moko kondima keno si akosini azana mwana soki otali Sœur Deborah Lukalu mbala moko kondima keno Sœur Deborah Lukalu asi aboti mais côté ya mama na biso Sandra Mbui libumu pe plat côté mosusu pe forme komi kobima. Alors bato ebele bakomi koloba ke non ndenge eza boye mama na biso Sandra Mbui pe akomi kosalisa ba BBL.
yango bato bayaki kotuna ka nde batunaka parce que bayebi biso tozalaka intermédiaire international. Donc biso soki toye kopanza sango etambolaka, sango ekendaka, bolinga te sango etambolaka nango. Yango bato ebele bayaki kotuna biso baotuna la famille ezaka pasi ka nde nalobaka eza bamakambo mosusu ka nde tolobaka toujours et encore que nga personnellement naboyaka na nga kokota na vie privée ya makasi ya moto, nakotaka na vie privée ya moto soki motu ye moko apesi biso accord to accordé biso. Yango bomona nga na pete nyonso na kokota. Mais si la personne ne m'a pas donné l'opportunité, en tout cas la famille na monaka neti na o forcer loi to na o no sala makambo moko boye eza bien te. Ezalaka mwa bongo. Bon, côté Maman Sandra Mbui, la plupart des gens bamonaka déjà soki oza mwana nzambe, soki babengi yo pasteur, babengi yo mama pasteur, omona la plupart ya bato bazalaka négligence moko boya makasi, moto akomi bilata bato mosusu bazalaka bongo. Non, parce que naza mama pasteur nalata kaka ba robe milai akolata lisusu te ke robe moko sur taille te. Yango tomona nasala émission na chaîne nanga mosusu sur moi si pasteur de la foi tout moko alataki pantalon. Bon mama wana alataka ne ba pantalon mais ba pantalon moko a respect. Bato basalela yango matata sur les réseaux sociaux que non, comment ça fait-il que maman pasteur azolataka boye. Pourquoi? Parce que la plupart à bato déjà tout le monde a ba maman pasteur. Donc maman pasteur il faut azalaka na bilata lata moko boye ba robe, ya azalaka muto ba robe. Biango biso babantu totiaka na mutu. Mais de l'autre côté tobosa na kapé que ndenge bazaboye baza pe na mibali ndenge bazaboye eza na basi mosusu ebele libanda balulaka bango. Soki yo mwasi ya libala ozwa soin na yo te, imaginez mwasi ya libanda azoya na forme bomoni te ke ozala bien te. Alors yango ezalaka mwa bien oza mama pasteur mais lata na yo bien, lata penza bien, zala na forme moko ya bien. Bon, côté wana ya ba BBL pour na maman na biso Sandra Mbui, à ma connaissance la famille je sais que lelo oyo tokomi na ba ceinture ebele, biso basi ba ceinture eza ebele nga na yebi mama moko soki alati ceinture na yete. En tout cas libumu oti kotala yo lobi mwasi eza na zemi ya 5 ou 6 mois. Mais soki alateli yo ceinture na ye wana, la famille omona libumu pla. Maman wana azana bana 5. Azana bana 5. Mais soki alateli yo ceinture wana omona libumu penza pla makasi. Pla penza makasi. Okondima kutu teke mama oyo azana bana 5 asi aboto okondima te. Ceinture na ye wana mingi alataka ngo soki aobima ozokende feti nde omona olata libumu pla. Tango libumu obima pla forme pe ya nzoto ebimaka. Lelo oyo tozana ba soutien mwa ebele. Au-delà ya ba soutien tozana ba biloko tootiaka na ba soutien pour que etelemisa tolo. Siko bato ebele ba comprenaka na bango te omona mutu mosusu azalaka na ye mutu atolo ya muke mais tango akolata soutien na ye wana atie mwa biloko na ye wana mwa tolo evimbi. Kote mosusu alati ceinture mwa libumu na ye komi pla. Sikoyo tala sima forme bimi parce que soki libumu déjà emonani pla de l'autre côté pe forme ekobima. Eza na bato mosusu oui bazokota ba BBL mais eza na bato mosusu baokota na bango te eza kaka ayebi nini ya kotia na nzoto, ayebi nini ya kolata, ayebi ke na okende libanda il faut na tondisa tolo nanga, il faut na tia libumu nanga pla. Eza mwa bongo. Et je suis sûre et certaine, connaissant aussi maman Sandra Mbui, je ne pense pas que aza genre ya basi oyo akoki kondima to kolinga kokota na babuzoba ya ba BBL. Je ne pense pas. Koyeba maman Sandra Mbui, en tout cas, je ne pense pas. Na ondima te, mais azaka mwasi moko déjà toyebi maman Sandra Mbui depuis abandoko la ye déjà abatelaka nzoto na ye. Maman na biso Sandra Mbui tomona ye teke ata tango abando melisa o comprendre teke maman oyo azo melisa.
soki tozwi exemple ya ser Rosini Kaiba o asi aboto omona deja bo mutu na mutu ndenge abotaka mwa nzoto yaka eza na bato mosusu omona boti nzoto na ye olia yaka munene akondi bato mosusu olia okonda oye munene donc ezalaka mwa bongo tokoki kosala comparaison ya ye na ser Rosini te. Mama Sandra Mbuyi aza mutu deja aza na mwa nzoto ya mike. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya Maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya Maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to zali na solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman. Kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo.